Isonu Santo Sabone Nasuni Moko Madia Star TV Etala Mamunate Bato Bandima Christophe Songo Andima Tadi Lenda Andima Angel Loué Andima Madia Star TV Shalakita Nashepe TV Madia Star TV Shalakita Nashepe TV. Le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Madia Star TV. Le Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Ileda Angel Loué La Mignonne. Isoni Soto Sabone Nashene Mako Madia Star TV Etale Mamudate Bato Bandima Madia Star TV Zambada Media Elinga Bagaba Miss Bapig Nabatea S'abonner. Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Et Pananga Nzambe Azobatela. Tout le baka bande konanga, ceux qui na réseaux sociaux, c'est que et loko moza na comité na biso, pourquoi pas tout le belango comme habitude. Baye bande konanga, ibo s'abonner, bo like, bo partager, babi et kosa la biso bien makasi mina, pesi mbote na Christopher Songa ba son babi, mobile moya bien na kata London. Bande konanga balobi Londres za koyinda, eza koyinda. Yango mo to ko solo bande konanga tia commentaire na lusolo oyo ko zaper yango te tia commentaire. Et que ça la biso bien makasi mingi bande kona to ko solo makamba couple so leka na kati ya mboka ya poto ba couple makamo zo leka na ba couple bande kona ngai to ebite soki to so kende wapi to ba ke où allons-nous balba bonwe voilà bo comprendre nga toujours pour na accent bande kona ngai j'espère na lobi eloko place o bande kona ngai to ko lobela makamo ya mabal nazela nga na minute mingi te 20 minutes kapa bande kona ngai la na video baneti na suka e ko sala biso bien bande kona ngai already ayemba soko tondi te bino mo binde ma ready non voilà soko lié otondi te soko chemisa na muzina libala te sope nini bande kona ngai la bosa ni bino ko comprendre kaka voilà nte mo ready ayemba pa na mabala. Lisolo la biso bande konanga makambo zo koleka na Londres babi eza ya koyinda na yebi te na binga station oyo eza ko station ya mona mbanda na mama ya na mwasi ya mobali na yebi ndenge bande konanga bino boteka komata puis bola na lisolo babi tozolo bakaka eloko comme habitude bande konangai oyebi mabala mususu to bala kana yebi te to bala ngona ba sentiment bien eloko nini na yebi te bande konangai. Tangu tobalaka bandeko na ngai, il faut toyebaka tina nini toza kobala ngana yo biso suza na kata kifunda voilà. Ngana milongeli te bandeko na ngai. Ozobala bandeko na nga pona nini? Ozobala pona nani bi ozobala pona nini? Eza très important bandeko na nga, il faut toyebaka yango. Bandeko na ngai ana mboka Londres eza lisolo moko ya passe na mawa. So na bete meni solo baba la star oyo lo bela biso sunini na kati ya mabi ya Star TV mete oyo lo bakra eloko kama bitide boyebi kenga mama pasteur sans bible na ko sarate soki na yebi bande kunanga ne na nga sa bible me na yeko lo bakara toujours eloko ndeko mobali bande kunangai abala mwasi na ye bavanda pe bien babota pe bana bande kunangai me mobali bande kunangai mobali oyo atambolaka mingi aplini tolobaka na lingana na biso ndako etangaka okoyeba place mbula ezoko baba nini place ovandi na ndako tokoyeba place mbula nini ezotanga te biloko ndenge wana ndako ovandaka te okoyeba place nini mbula etangaka te voilà alo ndeko na ngai na libala oyo mwasi azomona makambo na ye na ndako ya libala ko ya mobali ndenge ezalaka kaka bana babala bandeko na nga mwasi asipotaka mobali na makambo mabe akangaka mutema atika nyonso na maboko ya nzambe nzambe asala nzambe abundela ye nzambe alongisa ye bino mo boyebi bandeko na ngai
mibali oyo bazalaka ke na kati ya ndako ya libala na ye aza maboko makasi me libanda azali papa bonheur na libanda azali papa moko ceinture elemba omona ke ceinture ne ekangamaka te ceinture ne efungamaka pambapamba oyo babengaka na kati ya ndako na ye azali papa boxer me libanda bandeko na nga azali papa bonheur eza makambo ya somo mpe na mpasi na mawa aza wana tata wana apesaka mwasi eloko te asungaka mwasi te asutenaka bana te omonake papa moko kana bikake maboko boxer aza maboko boxer bino bozo comprendre bacouple makambo elekaka na bacouple me na libanda bandeko na nga lokola aza papa moko abetaka na ye kolia na ye parci parla ngo abenga kodia mbala mibale mbala misatu papa na bandeko na nga adiaka na ye mbala mibale mbala misatu en plus amesa na ye kokota mabala epa abasi mosusu soki akoti na ndako ya kingani maboko pete ake na ndako mosusu akoti maboko pete tema mpe biso basi tolingaka bongo omoni mobali moko boyo azokokaba bandeko na ngai omonake mwasi azoyamba mobali wana na ndenge ya kosakana te pamba te mobali wana akaba atala te mama ndako bandeko na nga akanga motema bandeko na nga azokoka na ye te alobi nde balobaka ya yo moko me mokulusu na yo mone bande oyo tokoyi bandeko na ngai soki oleki na ba 35 ans mobali na yo nyokolo mwasi azo nyokolo yaya yo moko mema mikumba na yo okomema mokumba moninga moko te j'espère na oloba eloko eteke mama passer sans bible ka bavoyage kaka nde tomesaka okende ka bavoyage ya Kinshasa nde tomesaka okende ka bavoyage ya Kinshasa biso nyonso tu boyebi ke Congo eza mboka na biso nzoka nde teke bandeko na ngai ndeko mwasi ndenge akendaka kini akutana na mobali moko boye songolo pakala mboka ya Congo bavivaka na ye basololaka na ye ndenge kaka ezalaka kaka sikoyo bandeko na ngai ekomi na mama moko boye bandeko na ngai sel voyage mwasi oyo ya mboka Londres voyage azalaka na kope wana na mboka ya Congo ndenge ezalaka kaka mpona mobali na ye ayebi ke mwasi na ye avoyage ye moko mene ke mwasi aza wana alingilaka mobali na ye boule ndenge tolobaka kaka na souffrance oyo mobali anyokola ye donc to mwasi akendaka Kinshasa bandeko na nga mwasi akendaka séjour epai ya kope na ye na mboka ya Congo babio nzoto malili balobi moto na motambi ya mikumba na ye bandeko na ngai totuna parenthèse na likambo oyo sikoyo na oyo mwasi azosala akeki avanda na mobali azwa makangu mosusu apasi séjour na ye mpe bien aye mpe kozonga mpe na mboka ya Londres ake kuna bandeko na nga asali mpe vine na mboka ya Congo ndenge ezalaka kaka ndenge ezalaka bandeko na nga bolingo ndenge emataka kaka ekendaka kaka masolo mobali mpe akini azozwa ye mpe soin na ye donc omona ke ndeko mwasi ase retrouve mpe na ndenge na ye bakomi apoi ke bandeko na ngai mwasi akishabi ke non façon nafali mpe na mwasi oyo aza tendre mingi fele nabala kaka mwasi bayokali mpe makambo mpe bien mwasi mpe apesa akor yes tia dati okende obala nga na epa na bafamille na ngai ka nde mwasi akende na Kinshasa mobali ayebi ke mobali na nga mwasi na nga ke Congo akepase séjour na mboka Congo atiki mobali na bana awa nzoka nete ke mwasi taka akendaki na ye na programme ke mobali ya Kinshasa azobala ye libala mpe bandeko na ngai esalami mpe na mboka ya Congo libala me esalami mpe bandeko na ngai libala esalami na Londres eza ya koyinda bayeba tebele babeli ba AVC yo moto oza onyokolaka mwasi na yo bandeko na ngai zwa mayele na situation oyo soki te mwasi na yo ayema mokumba na yo te akosala kaka ndenge basali ndeko mobali oyo j'espère nalobi eloko siko bandeko na ngai ntongo libala esalami mwasi mpe bandeko na ngai aye kozonga na ye mpe na mboka ya Londres ntango aye
kozonga na mboka longa Londres bandeko na ngai bino boyebi réseaux sociaux ezali eloko moko eza la vitesse trop. Mobali amona kaka boye ndenge kaka baposaka ba video na ba réseaux sociaux amoni ke mwasi na ye o libala mana mboka ya Congo. Akomprendre te. Habi me mwasi mutabali mwasi na ngabana na sensi nini mwasi na na ndako ananga. Bandeko na ngai mobala tala boye amona ke oui mama ya bana na ye babali ye na mboka ya Congo. Na minute bandeko na ngai eza koyinda mobali na minute bandeko na ngai alekise diarrhée soko lieka babi pantalon na ye akomola ta ba pampers pa mate soka afani muke kaka raisonner mwasi na ndeka libala akeki babali ye kobala bandeko na ngai diarrhée so bimase mobali soko bima. Ya boye bandeko na ngai tokokende wapi tokokondane nani awo tokolobaka eloko toyebi biso tokokondane mobali be tokokondane mwasi na station oyo yo moko bandeko na nga tia commentaire place wana ekosala biso bien makasi mingi. Biso toyeli bino lisolo bandeko na ngai bopesa biso makanisi na bino na commentaire bandeko na ngai kozala baba te lobala star mpo na ngai namoni bo bandeko na ngai pamba te makambo tozosala ba couple bandeko na ngai tozoyeba te tozokende wapi. Na kao bandeko na nga nani asali mabe malgré tout mobali anyokola mwasi souffra kangi motema te mwasi pe kuna azwi pe molongani me na kati ya bango mibale nani asali mabe makasi bandeko na nga tozolobaka koma eloko loba mo eloko ekosala biso bien wana eza eloko ya liboso mpo na nga la star bandeko na ngai na ye koloba boye omoni na kati ya bacouple likambo mama asali bandeko na ngai mpo na ngai nazoloba boye moni acte mwasi asali ngai naza nazokondane ni mwasi nazokondane mwasi te na acte asali nazala nga contre mwasi te bien pour mobali te bien contre mobali bien pour mwasi te non tozoloba baréalité zoleka na kati ya mokili oyo moni ndeko na biso mwasi eloko asali oui amona eke ye akoki te pamba te ye moto avanda mobali wana ye azwi décision ke bakende kobala ye mpo na ngai mpo na nini te ke mwasi wana ntango ayaki bie ntango azalaki na mboka ya poto afani ke Kinshasa mpo na nini aboyaki mobali na ye bien avant te ifale norma aboya mobali na ye soko abima ndako abimi ndako ye atikali ye moko nsima mobali ayoki ke mwasi abali oleke mwasi asala boye ake Kinshasa atiki mobali na bana malgré makambo mabe ya mobali me mwasi atiki mobali na bana mwasi oki bongo oke Kinshasa oke babala yo pamba te mobali aza na ndako bandeko na nga mobali wana mpe abala ye keke so mabe ya mobali wana mobali na abala ye nda bakabwani te me mwasi ake kobala mpo na ngai na ngeno bake mwasi bandeko na nga abeti kote bandeko na tozalaka meme bato toboyi te bato azosufri na ndenge mabala ndenge ozosufri eza ndenge nazosufri te moto tozosufri na ndenge na ye me na lisolo bandeko na nga eza opinion na nga eza analyse ndenge namoni mwasi abeti kote normalement ifa azwa décision nde ya koboma ne libala liboso na nsima bakende kobala ye voilà ya mibale lisu bandeko na ngai tolobi ke ndenge mabala eza koyinda ndeko mwasi mpe ndeko na ngai bandeko na ngai aza mpe ka na mboka Londres awa ka nde tobakaka mibali bazonyokola basi toyebi te mibali basi basali bino nini basi bakomi binemi na bino be basi bakomi bakonkere na bino phénomène nazokomprendre te bandeko ngai nalobaka omoni soki mwasi asali mabe makasi soki tolandeli na mozindo la plupart ezala mobali moto abandaka moni mwasi azana mwasi alingaka dale vrai mwasi soki abandi kosala mabe bandeko na nga bolandela couple wana seke kokoso moko eza na kati ya couple yango epuse mwasi asala mabe mosusu mpe basalaka mabe kaka mpo asala mobali asaleli oyo tasali mabe kaka mpo asala tomona yango na bacouple bandeko na ngai me ka ya susu wa mibale oyo bandeko na ngai ndeko mwasi avanda toujours na mobali na ye anyokolaka ye na ndenge aza na mboka potombe ya bandeko na ngai mobali ye moko asalaka wenze mobali ye moko do mwasi apesaka mwasi ata mbongo na maboko te
O anniversaire à mwasi bandeko na nga ata cadeau pamba apesaka mwasi te. Ata 50 livres, ata 20 livres tia na enveloppe madame na nga journée anniversaire to kende restaurant abimisaka mwasi te. Mobali bandeko na nga makampa mobulu aza champion awa na makama mobulu. Na minute bandeko na ngai mwasi tuka liboso akokaki te aki bongo abomi libala mwasi aki bongo abimi na ye. Tango mwasi abimi na ye bandeko na ngai amonika moye te ayo kozoka suna ndako libala na ye e papa bana na ye. Mobali ka banko mwasi supporta kaka. Tina moma moko bandeko na ngai mwasi avandi akomoso ana bato bandeko na ngai ndenge za awa ndenge mwasi na nga anyokola nga bandeko na ngai eze loko moko nazo kokoka lisusu ko supporter mobali na ngai te. Donc ndeko mwasi alubi la star naza su na sentiment mobali na nga te zake bovani na couple sentiment ozoka sentiment mobali no bandeko na nga mwasi wana bandeko na nga ayoka ka sentiment mobali na ye te. Eza mobali na asime na lokolo, asime na mipende, mwasi ayoka osi basosation, ayoka kango te, nini ba blessé intérêt eleke belé. Donc mwasi akoma ofana kana mobali lokola niti yana leki, so mobali asengi apesa kaka pa pesa, mais mwasi ayoka ka sentiment ate loko moko te. Mais peut-être loko na bandeko na ngai onga na benga biloko bidia bantu ko fefa, e bongi mwasi na mobali biso mibale to enjoy yango, j'espère na lobe loko. Soki mobali akome enjoy, mwasi azo enjoy te lokola okomi ko use mwasi na yo. Ndenge mlengo moko ndeko mobali abane ko sala mwasi bandeko na nga asepela lisusu te na libala ekoma kaka mobali. Na minute bandeko na nga mobali mwasi na yebisa bila standing ezaona na vanda kaka na mobali na nga pona vanda. Ndenge na za awa soki na luki, soki peut-être na kute na mobali moko ya bien alingi nga. Ngai place wana ozaki na bimisi biloko na nga na kepa mobali wana. Bandeko na nga boyoka makama somo zoleka na mboka Londres masono mibale eza histoire vraie. Mwasi alobi ke naza su na posa mobali na nga esilanga. Nde na tambola kaka bo soki mobali moko alingi nga. Na moni mobali na solinga bien. Todo vivre nena so na moni ke lisolo eza bien. Place ezalake na tiki ndako na nga na ke na nga kokota libala epa mobali wana. Bandeko na nga botala makambo zoleka na ba couple. Mwasi aza mwasi libala, aza na ndoka libala me alobi ke azozela soki akutela mobali moko ya bien. Mobali wana lingi ye basoyo na ye bien ayoki bongo abomi libala. Où allons-nous? Où allons-nous na ba couple? Bandeko na nga eza passe na mawa. Ba papa bobongisa. Mwanga lo bangwe na libala yanki azalaka te yuma pa azalaka te. J'espère na lo beloko etake mama passer son Bible. Voilà. Yo to momona ke omonelaka mwasi na yo osalaka ba mobulu, mwasi na limbisaka okende ezane na bota mwasi na nga kotula azana esika mo ba olingi te papa luvunu. Wana mana bongo luvunu na le bongo lokola ke nazana olikomne na munoko na nga luvunu. Moni soko oseli muninga mabe bandeko na nga boyeba ke mabe wana ekozongela ka yo moko. Bandeko na omona ke basi bakobi ko sine mibali. Basi balobi mikuma mibali tozwango lisusu te nini à cause ya comportement ya batata. Batata il faut bo changer. Mwasi pe dongo zana sobi ko lingi muninga te. Zwa décision mbala moko. Olie ko zana mobali na ona na kata ndaku. Olobi ke la star nazo luka mobali mususu na mona mobali mususu bien na kei. Nde kwa mwasi na reconseiller bongo te. Malamu kutobi mananda ku wana. Wana eza Yemisa te bandeko na ngai toyebaka na tango akala. Mwasi soko zobi mana mobali mwasi akobomba mobali azobi mana ye. Melole ekoma mwasi soko mana mobali oka na wabi makuna x kingani na wabi makuna mutu kingani bo mwasi akomo présenter mibali. En plus ko kamo bandeko na mboka Londres ba makangu akufeli mobali mutu akufi makangu asali matanga na ndaku na ye. Bandeko na ngai oyo eza koloka obi eza koloka te na nsi na oloba kaka eloko na lobi lisolo oyo en gros et à détail. Omona ke mwasi azalaki na makangu na mobali bavana mobali mwasi pa ndoko ayebeki ke mobali nanga zo tricher mais libala bandeko nanga eyako kufa nango. Mwasi mobali na ye aboyaki ne makangu akomo fana kana mwasi na ye. Na minute bandeko nanga mobali akufi na maboko ya mwasi
me makangu asali matanga na ndaku na ye. Me pourtant makangu wana bandeko na nga azali na bana na ye abotela mobali mususu. Bandeko basi botika eza makaba soni na Londres awa. Mobali abali yo te. Okufi na maboka mobali te. Na momo pe bandeko na nga oza pe makanga mobali te ki makangu pe esila. Mobali nga akufi bandeko na ngai. Yo koya te na cimetière te obwaka ta fleur. Ke yo okomosala matanga na ndaku na yo. Quel genre basi. Basi bakomosala makambo bandeko na nga Satan aye mokuta komo kamwa. Abi no. Soki nga nazalaki célibataire ke nakufeli makangu nakowangana na ngai pamba te abala ngai te bandeko na ngai. Basukolaka mwasi soki mobali wana apesa doti akufeli mobali basukoli avec honneur. Yo mutu oza wana ozala makangu wa mutu ozosala mobali na kufa po ke osala matanga na yo esika na yo tokotolo na cimetière. Nasi ozalaka na groupe ya muziki na yo balati maneti ozala pembe na moye te pamba te premier biro okozwa oya yo. Basi à Londres ezosopa bino. Ezosopa bino bandeko na nga botika. Na beti lisolo misat na mbala moko 20 minutes apamba. Yo mobala zaki makangu na yo. Ki makangu pe sila nango. Mobali azana mwasi na ye na bana. Yo pe makangu komo osala vie na yo. Omoni mobali akufi. Yo komi osala matanga na ndaku na yo. Eza shame. Shame to you. Eza shame pona bino. Baso bayokaka soni te. Dozalo wana olingo komo loka veuve kaya ki makangu. Boka nga esengo. Bato Alexis Misaki. Tala ote. Aza veuve makangu. Ya veuve bonga koza marié. Veuve musuni ezali veuve marié. Babala yo okufeli mobali okufeli mwasi wana eza veuve musuni. Moni bozo sala. Bozo bima pui. Bozo bima pui. Oh bozo sala. E mon nereke. Botambola susu sans soutien. Bozo na soutien te. Ba soutien koya bino na batolo. Ba soutien koya bino na tolo. Borozoka. Bo changer caractère. To changer caractère. Basi biso surtout. En gros à détail na zolo belo comme habitude. Na kalezali bande konanga so bana mobali ngo akufi. Okoyoka soni. Ya kolobaki mobali zali makangu nanga. Pa mate abala yo te. Abala yo te bozena ki makangu bana ko yiba na miso anzebe ko za lisumu. Me yo ke no sala matanga na ndaku na yo. Ma chérie. Wana ninyo? Elenga ko zala veuve ya ki makangu. Siko siki papa abana no akufi. Osala nini? Soki papa bana na yo akufi bandeko na ngai mwasi basi wana balelaka ba makangu basalaka makangu basalaka matanga na bandaku na bango. Soki lelo mobali wana akufi papa bana na yo osani osala su matanga wala bani tata bana na nga bato ko comprendre te ke tata bana na yo osali matanga pona bana. Me o makangu bandeko na nga aboti so atali chombe te. Aboti so ata perike ya mabi ya star te. Aboti so ata likemba te bandeko na ngai. Bozo so courage ya kosala matanga. Na bato yango bozo kele pe o rejoindre mutu yango. Bandeko na botika kindoki. O eza kindoki te meza sorcier. Babenga ni sorcière. Bo kopana pa na accent. Soza ndoki te oza sorcière. Pozo za kindoki yongo sala makambo te. Moni bakambo osali oza sorcière, oza ndoki to oza sorcière. N'a pas de différence ni ezali entre sorcière na ndoki. J'espère que na lobi na kaka eloko. Ba bandeko na nga perruque na lati eza disponible pa Mabia Star TV na ba couleur nyonso. Boko bani ba perruque na mino bo za jamais déçu. Anga sala suki maquillage bandeko na nga to déplacer na biso to koyana ko sala aussi. Basa mabale bo changer caractère. Moi ça mabala conseil la star zo pesa. Soko moni eloko mozo si matin ndoka libala na yo. Au lieu que oza ndoka libala, mobala bala osu deux fois. Bandeko na nga na encourager boma libala. Boma libala oza la frais. Au lieu que oke babali yo,
au lieu que au fait ndoko libala na yo ozo luka mobali moko bo abala yo na sema ngo malibala bandeko nanga ezo sunga te yo na osenga ba couple bandeko nanga to kanga na nzambe tata oyo priera te bo prier pour na ba couple c'est très important prier ka pour na mwasi le prier pour na mobali na yo pa matema kamuso leka na ba couple na mboka poto satana kutu azokamwa satana alobi nzambe ngaku na tiki kutu kozala kutu te na makama mwaso asali nazalaki na nga kuna na veni so pe na veni nini na omela na nga eloko nazalaki na ye pa la star na osala suki makama mwaso asali nzambe na yebi na nga te eloko te satana kutu akoma okamwa biso bandeko na nga eza passe na mawa ya komona ba comportement oyo ezokoleka na ndaka mabala yaya so oyebaki nzambe te yamba Yesu Kristo ka mobikisi no ndaka libala na yo tobote na bambala na biso ba problème ezangaka te alobi ke na ndako na libala avandi kaka mwinda na mwinengela bandeko na aza luvunu wana mama passer sabile mutalobi mais to ba kabien kozana maîtrise ba situation comme les ndaka ba couple soko moni zo simla te bandeko na ko vanda no te pa na mawa o pa na boko la ba petit baza mikie ba petit ba kola no mutakolisa bana bandeko na nga eza nzambe j'espère na lobe loko yo ko za wana te ko zo souffrir na simon lo bake na za wana pa na oboko la bana bandeko na nga totika kindoki ko totika kindoki o eza kindoki eza musala kindoki totika yango yo sheba ko za kezo enjoy na ndaka libala na yo te keke so mwasi na mobali molbika ke na vandi po na bana ya yawe na tanga na biso ba papa na biso akala ba même so akaba yaki station bandeko na nga ba obela bango stomate lelo mibali bandeko na nga maboko makasi mibali bakoma bandeko na nga azokabela mwasi te azokabela ne makangu mais la kata ndaku liboko makasi siko yango no obela attention yongo zo mona mwasi na mobali so bakabwani ezala kota mwasi kota mobali bandeko na nga so bakabwani o senti que mwasi abimisi kitoko na ye bien mobali abimisi bote na ye po na ni bandeko na nga mwasi bien mobali abana ko souffrir na ndoka libala na ye bien mobali abana ko souffrir na ndoka libala na ye ta bakabwani na mwasi bandeko na nga bote na mobali bien bote na mwasi ebimi j'espère que na holo beloko yo si do mona mutu baboyi akondi na yebi na mona bango lisu te ozaki makambo akala mobali aboyi okondo ozolia te mais contraire mobali so aboyi na 12 bandeko na ngai na 13 mwasi alembi tala semolina azobeta fufu na ndenge moko akosakana te vedi ke alobi mpe mona bakomela ndaka libala tika siko nalia na ngai keke so na ngai mpe ya mobali mpe so baboyi na mwasi oleke mobali abeba bandeko na ngai omona mobali ventre mo eyeko mais pourtant na ndoka libala na ye libumu ezalaki te mais libanda bandeko na nga mobali libumu evimbi engolo bake bandeko omona na kati ya ndako ne bandeko na nga ebandaki kokondisa ye libumu ebandaki kobima te mais ntango bakabwani ka bandeko na ngai aye munene yango tomona bandeko na bacouple soki omoni couple bakabwani mpo omonake moninga bela attention bandeko na nga ezalaka te lobake oza na problème ya kindoki ke baboyi yo okoma otia basusi mpo okonda contre bandeko na nga mwasi mpe mobali bandeko na nga bayaka kitoko moko ya kosakana te nene loba place bandeko na nga na komi na nga na suki bandeko na nga bandeko basi bandeko mibali il faut to changer zwa swe ya mwasi na yo mwasi nazolala no azola mokolo bandeko na nga bozwa swe na bango comme se mpo na biso mpe basi zwa swe ya mobali na yo botika makambo ya delesage wana bandeko na ngai oza na mobali bandeko na ngai mobali akobeta mosusu 2 mois asimbaka yo te ezala kutu oza okipe yango ezala kutu ozobela bandeko na nga pesaka na ndenge nsima papa kaka asuba na ye bo makambo ekosila nango me yo obosani nyonso tu wana sikoyo eloko nini ezosala ke bamama bakoma ti na niveau boye aza na mobali na ndako me azoluka mobali moko ya bien soki mobali moko amoni ye ya bien akute mobali ya bien bandeko na nga abala na ye bongo akende mpo monake bandeko na nga
tokomi na suka. J'espère que bandeko nanga nazoloba eloko. Eloko pe nini etunaka bapapa bandeko na ngai ozana mwasi na ndako ozwaka so ya bana na yo te yo kaka ozwaka baso ya bana mosusu libanda me na ndako no bandeko na nga papa boxer liboko boxer me libanda papa play. Bandeko na ngai conseil nazoloba eteke mama passe sans bible engelo bakaka teke so na mbongo na yo oyo enjo wana makangu no okoko enjo mbongo na yo na mobali na yo na mwasi na yo na bana no bandeko na ngai okaka pe lenga mbongo. J'espère que dans le bel loco vous s'abonnez massivement. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho esika yangoye bon mona ba Star tout boningaka nga monona za ba fan na ngai ba boninganga ya bui. En tout cas vous s'abonnez massivement na Mabi à Star TV yangona ya bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mwemo to na penta balubi bon s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Songo bo shanyo kansika biya ngana ringi ya bani ya kami ko pesa nga pasadi wa